garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. On a dénoncé terroriste numéro 1 à Afrique, na Congo ya Paul Kagame, oyo aza ko agressé est ya mboka na biso. Mais ya ko kamwa bandeko na ngai, UDPS vivant. Fachibe. Lelo G7 basangani pona ko condamner occupation ya Rwanda. Baza ko condamner yango. Mais na kati wana ya G7 parce que bango nde basimbi économie ya monde. Na kati wana tozomona États-Unis, na kati wana tozomona France, tozomona Italie, tozomona Royaume-Uni. Mais nanu batikali ko sanctionner économiquement Kagame te. Siko tina ya maloba na bango eza wapi? Et puis soki tolandi na suka ya communiquer na bango baza ko mema biso toujours na pongia ba bébé pour na makambu oyo fait des routes ya Luanda. Jusqu'aujourd'hui, toza kolanda na ba information ba M23 baza na Rutshuru, baza na Masisi. Bazali ko renforcer ba position na bango pour ba préparer ba attaque. Mais bino bato bobengami ko sanctionner économiquement. Boza kopesa e ba financement et puis boza kosa lelo ko mon côté. Tina ya maloba na bango eza wapi? UDP c'est vivant. C'est pourquoi lokola Jean-Pierre Bemba loba qui était tozozela mot d'ordre ya président de la République pour que to frapper biso patience na biso commis déjà na limite. UDP c'est vivant. Et ça pour été patience na biso commis déjà na limite. Toza koluka frappe. Toza lisusu na posa ba discours te tolingine frappe. UDP c'est vivant. UDP c'est vivant. Fachibe. Chaque combattant tant que toza kolobela mboka, toza kolobela ba Congolais. Parce que toyebi ete soki totiki mboka na biso tokei libanda tokomi ba étranger. Alors toza na responsabilité historique ya ko défendre intégrité régionale. Ya ko défendre mabele na biso. Tangu tobengaka na unité, toza koboya tribalisme, c'est parce que toyebi que union fait la force. UDP c'est vivant. UDP c'est vivant. Fachibe. Lelo toza kolobela likambu ya nationalité. Pande konangai eza lisusu ya kobomba te. Likambu ya nationalité, il faut to défendre yango. Ezala lokola nzembo na biso ndenge balobaka ke prier sans cesse. Yango pe ezala lokola nzembo na biso. UDP c'est vivant. Tolandi président João Lorenzo alobaki très clair. Alobi na tango tozalaki na difficulté ya ko atteindre ba M23, tolekelaki na nzela ya Paul Kagame na pesaki biso numéro ya bakambi ya M23 pour tobenga bango nde ba facilitaki biso okutana na ba M23. UDP c'est vivant. C'est que Kagame za M23 mune. C'est très clair. Si quand on est dans le dossier Mwanga Chuchu, si les gens aza konye était aza rwandais aza congolais, mais autaki koleka na justice. Babimisi siko ba pièce, ba komi ko kende pièce contre pièce. Bomba na panza na sakola nazako ebisa pe président ya assemblée ya président na biso ya Sénat asala attention. Nazako ebisa président Bahati Lukwebo asala attention parce que
mukie baza ko cité UDPS viva, UDPS viva. Parce que mwanga chuchu alobi soki bolobi kaka ngai tozalaki pe na bahati lukwebo wapi na Rwanda. UDPS viva. Babimiseli ye ya eloko liboso carte na ye ya COVID-19. Bakongole nyoso tosalaki test wana ya COVID awa. Mais à notre grande surprise, notre député Edouard Mwanga Chuchu azongi na mboka na ye comme un sujet rwandais. Et puis, na passeport diplomatique, na évité, il était un diplomate. Est-ce que les députés ont un passeport diplomatique? Na évité, na zakotuna. UDPS viva. Enregistré comme un sujet rwandais, ne pas s'allier test wana ya COVID-19. Maye koloba, alobite, nalingaki na kita Kinshasa via Kigali. Et puis tozalaki na bahati lukwebo président ya Sénat. Tokendaki na Rwanda. UDPS viva. UDPS viva. C'est pourquoi toyebisi bahati lukwebo yepasa nini akeba. Yangwana honorable Tingi Pulula lobaki tokomi na moment ya ko dérwandaliser ba institution na biso. UDPS viva. Au fur et à mesure baza ko kende na procès oya Mwanga Chuchu tokoyeba ba vérité et belé. C'est pourquoi patience na biso et kofuta biso. Tomoni déjà opposition en perte de vitesse. Baza lokola corbillard bazo memango na cimetière. UDPS viva. Soutenons le président de la République. Soutenons les institutions comme la jeunesse de l'UDPS à la Kisaki Yango Mokolo ya le 20. UDPS viva. UDPS viva. Fatime. Na ko clôturer na insécurité o ezali mopanzi ya kwa mutu. Toza komona ba avancer. Oyo la police na biso to betela ba olor maboko. La police na armée na biso baza ko traquer batouana ebele pe toza koyeba ba vérité ebele o eza na sima ya makambo wana. Mais na kolingana la kisa ete bato bazolinga batia insécurité wana na mokongo ya président de la République baza batoyo bataki insécurité na ancien régime. Soki totali batouana, ils sont en tenue civile. Baza kokanga babandi ya rouge na mutu. Tokosani batu o babande kokende na babolo kokobimisa batu. Bakendaki na makala, bakendaki pe na kashoko ya kalamu. Bayaki pe awa na marché central. Babovaki maman administratrice ya Zandu. UDPS viva. Différence ezake na babomoto wana. Balobaki yango ezalaki armée milice ya Zoé Kabila. UDPS viva. UDPS viva. Et puis soki tolandi batu wana tangu baza kosala makambo na bango baza kosala yango contre bato baza kotelemela projet ya koélargir Bukangalonzo ekende tina kwango nde baza koboma bango. C'est pourquoi, chers Congolais, soutenons les institutions du pays, soutenons les chefs de l'État, préparons-nous pour les élections. Bamata, Bakita, na 2023 élection ezali. Baluka kito kende na glissement. Toyebi ke catholique alali pongite, aza ko continuer kosala tout pour que ba changer seni, mais à cause échec. UDPS viva. Le col est si Tosanrolaki, nous sommes prêts pour aller aux élections et puis Tokopona va Congolais les pères et les mères. J'ai dit et je vous remercie.
soki nzala elekeli biso soki pasi elekeli biso po tobima na balabala fo liboso un italien katumbi abenga biso de peste vivant de peste vivant po tomoni bato oyo bamarchaki lobi batuni bango balobi ke tomarche po nzala ezali makasi peuple congolais azosufrir makasi sikoyo soki biso tokotambola na balabala ezali baopposa te ezali bapolitisien te oyo bakobenga biso po toya kobima na balabala totambola or soki bato oyo bayini ya kongo bamoni ke baintere na bango eza bloke nde omonaka babandi kobenga biso bazoba na bango peuple ya bazoba boya oya koakompanye biso chaske tokendaki te baoyo bakendaki na marche wana bazali bato balalaka na balabala oyo tobengaka bafase bamosusu bazali oyo tobengaka bakuluna yango omoni bakangaki bango na machete de peste vivant de peste vivant tala opposition eza pema opoza mpona tambola nayebisi bino batoki bapemi babimi bandoki wana bango kati bazalaki na kati ya mutu bapusani kaka 5 metre batala boye na polisi ya bimi apompe mwa moke mwa poussière ya pilipili idepese vivant bapompe kaka mwa kisi ya bangungi moke mais eloko ya kokamba avant la polisi apompe bango kisi ya bangungi natala boye bainvitaki talaka baétranger oyo komusoba baza nango bainvitaki edingwe de peste vivant natala boye edingwe aye bakitisi vitre ya motuka na bango edingwe aye apesi italien mboti oyo bobengaka moïse katumbi apesi ye mboti asololi apesi keita giani mboti oyo bobengaka martin fayu asololi apesi rwande wana ya matata pondo mboti apesi bango nyonso mboti edingwe alongwe mwa pembeni ti place wana mwa peuple na bango bazalaki na yango oyo ya bakuluna wana babandi kobela ya edi sala miracle po ngai bakobeta biso pilipili ezwa biso te nayebisi bino maloba ya population maloba ya bakuluna esilaki te ete bapompe kaka boye kisi edingwe emonani te idepeste vivant ete bapompe kaka kisi ya bangungi mwa bopoza wana bakimi bamemi mutuka na bango bake kobomba bango mwa quelque part bango nyonso baye na nsima ya mutuka natali italien azopema kaka boye italien azopema oyebi omoni ndeke soki aboti mwa bana nyo ya mike wana soki azoya kopesa bango eloko kolia mwa bandeke wana bapema italien azopema salaki opposition bino molobaki te biso tokotambola olobi no tokotambola biso tokotambola botambola italien azopema kaka boye na yo oyeba de peste vivant allez bajournaliste mpe balingaka bongo italien azopema ale bayele micro azopema bayele micro atunie monsieur italien tomoni bino koye kobata mawa bino kati sikoyo loba nanu mwa eloko moko alobi no azopema no nazokamwa ndenge nazali awa félix oyo tozalaki nolobi na opposition azopema félix oyo tozalaki nolobi na opposition nandimi te te akotindela biso bapolisier bapompe biso gaz azopema na biokoyeba na yakosi be
sikoyo totuna ndundu tuna mpo naza wana tozodetaye moko na moko maloba na ye alobaki ndundu alobi na regrete makasi Tshisekedi tokundaki na elobi na opposition lelo atindeli biso bapolisier baya kopompe biso philippine nononakamwe sikoyo totuna nani monsieur Soriano. Est-ce que Soriano, il y a ça déjà de l'opposition? Pendant 18 ans, Kabila, dans mon acquis, M. Soriano, comme un gouverneur, 12 ans, Yakatamba, 12 ans, un bâtiment du pouvoir, Soriano a dit Mimbam, alors il y a une opposition, il y a travaillé dans Félix. Akanisa ke bakonome premier ministre siko lelo yo akomi ono ngai na vivaki ensemble na opposition na monsieur Félix. Est-ce que biso na IDPS na opposition tozalaka na bétranger IDPS c'est vivant IDPS c'est vivant pour opposition ya Congo ezalaki kokambama epai ya Etienne Tshisekedi ya nini ngai papa Etienne azalaki monsieur Soriano italien est-ce que azalaka na IDPS gouverneur voilà esika oyo bandoki ya mboka baleli na minoko bamboka na bango batia mikro epai ya moto tobengi Martin Fayulu Madidi batuni ye Keita Diane tomoni bino nyonso boya kobatama loba liloba moko akokufa Keita Diane alobi ngai na regrete makasi na place oyo monsieur Félix yabengaka Chilombo oyo ezali kombo kitoko na place monsieur Félix azoba policier atinda bango na maluku po bakende kokanga bamobondo ye atindi bapolisier na ye na biso population. Est-ce que na maluku na ntango tozali bamobondo bazali na ntango tozali oyo nebisi bino kiambu wana bazoluke po batie maboko mandi aza nkavale abatami me bakotie maboko midi kongo azwami deja bakangi ye deja midi kongo oyo ya mosuku wana ndoki wana ya mosuku oyo batindaki akende na kwa mutu po akende wi ye wana zombi ye batie maboko mutu atikali kiambu wana azomonana te bazoluka ye po batie maboko po bango mibale wana nde bandoki pena ya Congo IDPS vivant nde sikoyo batuni madili alobi no esengeli kokende kotrake bamobondo me batindeli biso bapolisier awa oyo bamobondo baza ebele tokoyeba kodetaye IDPS vivant na ntango Martin Fayulu Madidi alobi ke bamobondo bazali tomoni lobi conférence de presse ebetamaki na Kenge monsieur Fidele Ambongo akendaki na Kenge na kati ya Kenge basambeli na église na bango basilisi bakoti réunion babimi toyokaki basalaki déclaration moto asalaki déclaration wana ezali archevêque oyo aza na Kenge alobi boye concernant conflit oyo ezali na Grand Bandundu conflit wana nyonso oyo bamobondo oyo bayaka oyo bateke conflit wana ezali na maboko ya bapoliticien wana bango comme tokomi pembeni ya baélection balingi te baélection esalama voilà nyonso eza na kati ya maboko na bango IDPS vivant siko tomituna na ntango oyo tozali banani bazoboya baélection baétranger ntango tozali bato bazoboya baélection ezali baétranger de pere ye de nini kaka na journée ya lobi tomonaki mpe
monsieur Chole oyo alataka barobe lobi mpe azalaki na top congo tokodetaye il ne peut se vivre il ne peut se vivre mais tolobi boye na baopposant batika koganga mpo tomoni matata poni aleli alobi ngai matata poni etikalaki lobi moke abetaki na rwanda alobi ngai matata poni o natali na misu na ngao naza nango namoni dictature ya makasi ekwei na mboka namoni dictature ya makasi ekwei wapi mengai nakoyebisa bino tomata tokita na deuxième mandat oyo tokopesa mwana mboka félix ngai nakoleka na koyebisa roi esengeli omatisa dose na dictature esengeli mwana mboka amatisa nini oyo bamoni eza moke zela nayebisa bino omwani tsengele bozomona wana ata baaméricaine bakoganga aza dictateur faci akoti na pouvoir azwi kote oyo oyo tobengi ichef atie na pembeni mosala ya ichef eza nini mpona kodeloge bamiyibi nyonso ya république démocratique di mpona kodeloge soki igef adénonce asalaka nini azwi rapport apesi na justice or na ntango tozali comme toza na kati ya union sacré justice yango ezotravaille malamu te zela lobi topesa mwana mboka majorité nde bokomona bato ebele bakoganga bakoloba non tshisekedi azali dictateur ya makasi mpo na ntango wana bokomona igef akosala mosala kitoko justice akosala mosala kitoko bango nyonso oyo bakolela na minoko ya bamboka na bango yango nalobi na mwana mboka félix esengeli amata nini il ne peut se vivre il ne peut se vivre yoka rapport oyo lobi monsieur le ministre Nicolas Kasaki na mokolo ya samedi ministre Nicolas Kasaki ya finance alobi boye mosala oyo gouvernement azwi ya kodemantele barezo nyonso ya mafie oyo bazosala trafic ya baminere ya congo ebandi kosimba kitoko epui bakangaki bato bakatisaka or na rwanda na uganda na ntango oyo tozali production ekomi kitoko nde aye kolakisa biso wana nyonso nazoloba eza na régime ya mwana mboka facibe tolakisaka misala oyo mokonzi na mboka azosala esika oyo tokomi na esika towuti Nicolas Bazali alobi boye production ya or na bajour oyo batangi 1 jour 2 jours 3 jours ti bakei na 45 jours baproduire combien de kilos 207 kilos oyo babimisi na 45 jours balobi pendant régime ya Kabila pendant 18 ans na 45 jours babande koproduire 27 kilos. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Sikoyo, aujourd'hui 207 kilos, moins 27 kilos. Je repèse à combien? Donc c'est-à-dire qu'il m'a dit bezala qui maka. Makasi. Donc on déboulonne bino. Yanga sikoyo, peuple congolais. Et c'est une réalité dans la distraction. Bon entend tozali. Oyo bazali komemela biso au marché za distraction. Mpona nini ere bazokosa biso awa marche biso tomipesi na marche na ese kuna monguna ya Paul Kagame na baemisero bazokofaire multiplier baeffort bastratégie ya koyeba koya kobotela ville ya Goma yango tomoni lobi il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Nde tomoni lobi ezali na village moko babengi Kako ezali na territoire ya Mutu wana tozali na Nord Kivu bamilitaire ya Paul Kagame barwandais oyo bazali kobenga le M0 bayeti na village oyo tozobenga village ya Kako ezali na territoire ya Ruchuru bakoti na kati ya village wana à partir ya bana 13 ans tu 20 ans
oyo mibali bango nyonso bakangi bango bamemi bango na Rutshuru centre bamemi bango na Kiwanja bakotisi bango na baboloko na bango wana basalaki pourquoi bato oyo bakangi bana wana bazali kaka ba M23 te bazali na basoda ya force régionale pourquoi bakomi kosala boye bamoni ke sur le terrain bagroupe ya auto-défense bazo koatake bango makasi balobi boye bagroupe ya auto-défense bazali renforcer epai ya bajeune wana bazali bavillage sikoyo esengeli babanda kokanga bana wana mikie nyonso banda 13 à 20 ans ele bakobanda kolimwa na bavillage nde okomona bagroupe ya auto-défense bakozala na force te nde lobi tomoni société civile oyo bazali na village ya Kako balobi boye IDPS viva viva IDPS viva viva babeleli na gouvernement babeleli na armée balobi boye na temps oyo tozali eloko bakonstate soki oye na Rutshuru mituka oyo ya basoda ya force régionale nde ezozwa basoda ya barwande wana oyo tozobenga ba M0 bamemi bango ntina Mushaki balongwe na Mushaki bazomema na manduku nyonso balongwe na Mushaki bakei na Bunagana bazobeta trafiki wana na temps oyo tozali baza eloko moko bazolia esika moko bazotambola esika moko yango omoni tozosenga na gouvernement esengeli kosala nyonso mpo bato oyo basala nini badima bakende nde sikoyo kaka na meme distraction oyo batieli biso tomoni awa na maluku esika oyo bamobondo bazalaki bamobondo nyonso neutralise bamobondo nyonso bakimi or avant bazwa stratégie ya kobanda kokanga bamobondo awa na komi na maluku tomonaki batiaki couvre-feu na kati ya Kwango batiaki couvre-feu na province ya Kwango mais na temps oyo tozali couvre-feu wana balongoli yango siko bato balongoli yango nazo komitine eza banani esengeli kointerpele muto tozobenga gouverneur ya province ya Kwango lobi bandeko na nga tozali na village moko babengi Kwango bango bayebi nzela wana Kwango ezali village lobi soki okenda na ntango tozali oyo nazala bandeko place wana babengi nga bandeko tozobenga na ntango tozali bato bakimi bake na kenge bato ebele oyo bazala bamoye na bango bazwi transport baye Kinshasa pourkui bamobondo oyo bakimi awa na maluku bango nyonso bakiti wa bake na Kwango village moko eza wana babengi Kwango bake bavandi wana yango omoni tosengi na gouvernement esengeli kozangisa couvre-feu po tomonaki basalaki opération ya bakuluna na Kinshasa bakuluna ebele bakimaka bamatani bakenda baboma bamwana ndenge moko mpe bamobondo bakimi bakei bakiti wapi na province ya Kongo insécurité bato bakimi voilà tosengi na gouvernement esengeli kozwa bamesure mopanzi wana peuple congolais tozala nsima ya mokonzi ya mboka totika kolanda baétranger oyo bango mine wana na mboka na biso baza te na famille te tolanda bango te posana bango ezali baélection esalama te tokende na dialogue voilà numéro na ngai ezali plus 243 81 219 13 48 81 219 13 48 okute na mokolo alo bien parlé IDPS viva viva IDPS viva viva IDPS viva 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 Veli chef de l'État, Pétion, LDP, faut qu'à la Pétion, tu t'es lié, Chers combattants, bonjour à tous. Bonjour. Ok, merci. Bon début de la semaine à tout le monde. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, un livre matinée politique et bandaki déjà depuis 6h30. Nous avons tous en malembe. Le cochon papé 6 francs. Le colo papé 6. Plus on a il est inactif sur moi le lot parce que le peuple congolais normalement faut être informé chaque jour. Chaque Congolais Dolobaki Batunion soit
Katumbi azalaka ni congolais te. Batu ba comprendre ki te. Batu baza ba mobiliser batu basa la marche. Bazalaki trop si quand nous que kopesa bango réussite. Mais quand nous que pesi bango zéro. Bazalaki trop si na marche. Bakokota pour passer la guerre civile. Parce que je vous informe, il y a qui n'a marche pour la guerre civile. Si, ma chère, on a pour annuler l'élection parce que Félix Tshisekedi est incapable de faire la sécurité. Comment on fait marche? Un Congolais de père et de mère, soi-disant Moïse. Bagarre du Cornelius, on a ma GP. On va un groupe pour on a de quoi faire. Bagarre de corps, bagarre de Moïse. On a ma GP. Alinga bimisa GP pour abomana nani? Wana mwasi na ye na Burundi, mwana ne député wapi na Zambie. Champion aza député wapi na Zambie. Asali marche ya vie chère. Mais ye moko Moïse ana 3 industries ya maïs eza na Zambie. Oyo ye moko abundilaka 80% na maïs ya Zambie. Mais alobi vie chère 12 ans gouverneur a Djeba usine la production maïs wapi na Zambie pas na bango mais ailleurs à Bibisi au Congolais ça la marche Bororé wana ba bororé la Congolais ba bororé nalobaki Kabila a réussi à Paris d'ailleurs boloba na nini on diviser ba Congolais c'est ça rôle oyo ba pesa ki Kabila diviser na nous bako ba Congolais au lieu de parler de la nation les gens parlent de la tribu et de l'ethnie c'est ça le malheur oui oui à la place nous devons nous mettre ensemble pour trouver la solution et la compromis du Congo autour de Tshisekedi les gens viennent parler de la tribu mais ne pas au clair mais ça chimuta chilenge la Congo central oyama oui je soutiens Tshisekedi pas pourquoi mais pour la vision qu'il a vision il y a eu des personnes état de tout papa au moment où on marche opposition parce qu'il y a une campagne dans la TV nani batina so batango comment papa non publicité marche le cadre leader papa non publicité tina RTNC et comme il a générique il y a marche opposition na sepeli na peuple o bazaki mati ya kaluka kabetela bango na maboko bana kaluka bana état Dimi basui batien na poche baleki basali déclaration tokobima bet balobini tozwi mbongo oyo eza mbongo Katumbi na matata bopiyaki nako toli yango na nko epuis tozwi mabanga balandi bango voilà peuple mati jour tokoma na niveau wana bapolitisien bakomonela biso très bien donc na campagne électorale yo ke kobundela molangi ya primis na polo oyo eza nango elongi na yo te epuis polo yango bateka yango 1000 francs na Zambie po tosanctionne bango tala niveau bato bakondane o mwana 12 ans babetie la police est professionnelle police wana nde mutu te yo nde mutu parce que mwana wana ayena mabanga azala nini bino botalaka na place police abeti me botala efe ebandili wapi mwana wana ayena mabanga abambi na police siko policier wana akose protéger to se protéger policier aza na nzete pas se protéger sani abeti na ko isani baka maîtriser. Mon cher, loi française, loi américaine. Quand tu as des gens dans les États-Unis, police, ayaka, n'a GP dans les Américains, ça n'a pas. Quand vous avez un petit policier qui a à Kobeya, Namakolo, en neutralisation, à passer une minute, à suivre.
Mais police soit abaissé dans nous c'était. Dans la police azaki na arme c'était. Ba utilisaki ni c'était. Elle abaissé. Moi na quoi. Et puis la loi ya Congo, la constitution ya Congo est claire. Mineur à ça la marche. C'est quoi yo dit mineur. Bino ko condamner la police, mais faut condamner sous ma pareil à moi. Non moni lobby, j'ai félicité les VPM de l'intérieur. Maître Peter Kassaki Kamponi. À quel moment visiter moi dans l'hôpital. En ville de temps, je cherche l'oignon. Soins. Et puis 3 policiers sont aux arrêts. Mais, Yosotobiti, place le tribunal des droits de l'enfant. Il va être jugé. Et puis, ma parole, il faut pas qu'on a un dès que moi, non, Zobika, à cause de ma panabilité. Donc, cher Maboko, Aya, Nani, Atitaki, il est pas vivant. Mwana wana na ash wana place na ezana kela place eza ofele siko place wana bibaka kenda osala wana mwana mamari et puis mwana wa awanda na chambre asere tuzana ngaba ndenge nini balakisi ba effet ya mwana wana avant marche bitumba bakuluna azo denda vraiment na mabanga wana mwana techola misi wana kuluna azo denda na mabanga donc balakisi ba différents marches à Tambola ba différents marches tena combat ya bakuluna na encourager la police et puis na kamwe la police ekangi mukebai ekene na ipekin bafandisie bapesi yenko il est best vivant donc général Kasongo na encourageant de locaux alors il faut que opposition de Kangiro oye ochoki protestation et puis Ukeba la famille va chemin. La famille va bouton. A vu pas quoi a salé ni. Et puis le lobby, pas qui ça va fort. Il est pas Amélie Koli, Amélie Beaufort, Amélie Martina, Amélie Mochamba Salini, c'est quoi votre Larry est réservé pour l'Union pour la démocratie et le progrès. Larry, manifestation à marche. Et ça n'a pas colonne. J'ai joueur na poste. Poste à marche. Et Mali. Et ça, il y a ce qui n'a pas constitué le mot. Pour dire marche en haut. Il n'a pas compris ça. Puis ça, je parle au mani mobilisation. Ni Serge Kabouya, Azake. Kabouya, Azake, ni le secrétaire général adjoint. L'exécutif est ça acté. C'est la jeunesse. Et les forces du Congrès. Jeunesse, il y a une épaisse contre 4 Rwandais. Voilà ma gamine. Jeunesse, il y a une épaisse contre 4 Rwandais. Pas compliqué. Il y a un monitina. Le 8, c'est comme ça. Donc, il va le dire que le couteau. Il est bête à cause de le 8. Jeunesse, il est bête. Et déposer le 8. Le 9. Force du progrès. La vision Fachi et déposer le 9. Le 9 mai. Vision Fachi et Jacob a déposé le 9 mai à 11h. Chantilly Mobile a joué réception. Mais on manipule la division. Chantilly à l'Obakiboy. Tous les opposants, tous les étrangers vont marcher le 18. Le 20, Vision Fachi, la jeunesse, la IDPS. Pendant où la manifestation, Moutounia, ça la canine, à quoi elle va la mettre. Quand la marche de départ en mobile, combien de caméras ont été perdues? On
aujourd'hui, moi j'ai encouragé la police parce qu'elle est professionnelle. Vraiment, Général Kasson, là c'est un petit peu opposant. Biso peut baranguer, mais ça peut pas parce que Biso peut te élu évangile. Lelo, Général Kasson a lobby. Pour féliciter Tshisekedi. Et comme il va gagner opposant, tu peux s'y opérer. Ah, Biso qui va dire qu'il faut fou, beaucoup de yamo. Vous allez marcher, vous m'allez pas ça va offrir. Et puis, vous avez un abaki ça. Pas comprendre. Ma tata fait ma hémorragie de l'équipe ma casse. Tala, ma tata a une hémorragie chronique. Bon, qu'elle est guérissée. Ma tata, à l'époque de Kabila, c'était pas comme ça. Ma tata Pagno, à l'époque de Kabila. Il est pas suivant. Pas même pas à Tchemoi. Je ne vois pas pensant à Tchemoi. Katoum bien soleil. Ma bête est en quantité. Et l'autre côté, ma tata, Olivier Kamita, tu as un ensemble. Olivier Kamita, tu as la moussiaza. Oh non, vraiment. Ce n'est pas comme ça. À l'époque de Kabila, ce n'était pas comme ça. Ma tête n'a pas besoin de quantité. Et ça, quand il y a des mots. Kamoko, il y a Pembe. Oh, il y a rouge. Il y a rose. Oh, il y a Fachi, à son caméra, je vais vous dire. Comme ils sont préparés, comment il faut manipuler la population, Babandela qui n'a on crée un mouvement à Bakuluna dans tous les 4 coins. Babandi na Minza, va créer. Balobiono, va toi céder. Chance Peter Kazali vigilant. Tu vas être un ministre de la mission intérieure, Mabo. Capitaine de l'intérieur, général Silvano Kasson, y compris Serge Kabouya, y compris Prédé à CDR, Bazalaki vigilant. Parce que tu as un mouvement, la personne n'a pas de justice. Le mouvement créé, Baye donc il y a ceux qui peuvent jouer, donc ils sa machette pour il y a un moment où on a la marche au Québec dans ce pays. Aya Kosala, ce pays de Mkolo Congo. Na où tu es là en France? France marche à la gilet jaune. Bon, le France c'est l'état de droit. Papa, bon, t'as libre de te en France. Parce que dans le cas c'est jaune. Marie La Pen, quand vous parlez fichier, Yokatoum, conjugué dans le verbe être bien affectif ça. On est conscient trop inconnu. Et conscient trop inconnu. Conjugué dans le verbe être bien affectif simple. Et puis, dans le débat. Avant Obanda, nous sommes les vrais militaires de l'UDPS. Il y a bien, il y a état de droit. Les vrais combattants. Va marcher, jeunesse à l'UDPS à Tchébino 18 à 0. La moukaka, la opposition marche. Dans la réalité, va marcher, va quitter. Ma tante Antonio qui dit, Fischer. Ma tante Antonio a dit ça. On coûte $1 na combien? On dit qu'il na combien? Mais c'est pas lui comment quoi? Mais qu'on a bango Franck Dion. À contredire, non, on peut encourager pas ces bêtises. Alors, ma tante Antonio, il ne faut pas comparer entre Tshisekedi et Kabila. Alors, Tshisekedi c'est la démocratie. Kabila c'est la dictature. Alors non. Fayoulou a 17 marches dans le Congo. Tosongi, quand tu mets ça la marche dans Kisangani, à Salate, Babete Gaz, à Sala marche dans Komate, à Kenda Salana meeting, Babete Gaz, à Sala tourner safari, pour une histoire.
asukati na Congo Central nani asimba ye mais oyo aya na kini tango acreye ba milice mpona kosala sabotage. Je vous dis soki azo revendiqué Jacques Ndala Mukebai saf bobibisa mbongo bayebaki mpona na interview saf osali na chemise ya pembe na Peter Tiani na Congo Web alobi nini bandundu nyonso bakobima tokokata bango nani aza ndundu alobi tokoboma autilize nini bandundu na baluba bakosala bitumba ya baluba bandundu tokosala nini tokokata bango alobi nini batu bakokufa ntango alobi bongo en tant que député national bino bozo condamner la police auriez aussi de condamner les propos de Daniel Saf déjà préparé alobi nini bandundu et puis batuwana idps tokokata bango mpe tokosala nini tokoboma bango e toboni machete ebimi on va condamner qui? Non, excellence monsieur le gouverneur de la ville, je t'encourage batuwana basala nini bakanga bango soki bino boboyi chantili afundi bango ngai na appuye afunda fayulu eleka tende d'ailleurs mon frère ami quelqu'un qui est rwandais, qui est étranger. Moi, c'est des Burundais. Moi, c'est papa né rwandais. Yamoko Zambien, Yamoko Italien. Banana yaba député na Zambie, moko as opérateur économique wapi na Rwanda. Mais ailleurs admission na balabala. Kala bango après marche, bakana Faden House bafandi. Bafongoli bilani ya champagne balobi nini tala bazoba mutu auti marche akakomela champ na mwana moko alati tukamboka shipa muke afandeli ye pembeni achali matata mtolo asimbaka bamtwa mbele. C'est pour ça marche. Quelqu'un qui prétend être président de la République après wana azobi na bibi nini bibi na poko. Allez-y comprendre. Un candidat président de la République a outi marche, a bomisi, a sokisi batu, a meli champagne, n'a pas quoi, a zobi na boîte, bibi. Merci beaucoup. Cravate rouge, ça dit, et fouti. Balinga qui batu bako. Mobondo bosana. Mobondo bosana dit, bosana. Tout ça, c'est le rapport, il y a Assemblée nationale. Parce qu'il y a des députés à Grand Bandou. Mais à Kinshasa, commission, pas évaluer, pas Moussala Oyo, président, après ça qui ministre auprès du chef de l'État. Nazombi, pas évaluer, balobini. Tous ceux qui ont évalué, dossier, c'est là qui n'a pas mou. Mais, Totini, pas dialoguer, ils ont poussé. Il y a l'Assemblée nationale et vice-président. L'Angola n'a pas confiance, pas zombie, nanana manouanina. Fais ça, commission, défense et sécurité, y compris par Eli à Kinshasa, na ya Grand Bandou. Tout sangana, tout évalué ya. Ceux qui te ne s'en tiennent pas, tout fait ça, l'armée, mission à frapper. Donc au moins, c'est le rapport à l'Assemblée nationale à suivre. L'Assemblée nationale a décidé, le dossier Oyo, Sombi a mené comme mission à paix. Ce qui a échoué, et puis l'Assemblée s'est à Salani, à l'Ongwa. Comme ça, le député va traiter. Pourquoi l'Assemblée nationale dit ceci? Azam Ibissa, ministre auprès du chef de l'État, comme traître au niveau province à Grand Bandou. Parce que le dossier est évalué. Et c'est qui quoi moutou, quoi moko, mais est commis partout. Au moment où nous sommes, ceux qui vont s'en opposants vont préparer. Vous voyez, place où la teke baza est belé à Kinshasa. Merci beaucoup de mettre une ampoule. Vraiment, vous voyez, mon bel. Basa il est passé à Mounene, et ça la kawapi. Et puis il mettait là-bas, lemba. Pourquoi basa cible qui coin wana? Allez-y comprendre. Donc on dit intelligence, il y a général Sylvano Kassongo. Na gouverner la ville. A boya qui coin wana marche salé.
qui va profiter. Yoka bango, balongwa balobi lelo, jouri balobi na seni. Jeudi. Objectif na bango azali batumba. Mais na sepeli, la police elobi makambo activité wana abu o. On a tokomona, grâce na rien a pris. Le président invité spécial en Afrique du Sud. Wapi en Afrique du Sud. Dans ma force à l'Obi, arrivé à Fachi, na sommet wana, Dozo Zelaye, Neba Zelaki Chesi Wapi, na Jérusalem. Nigeria a accepté, a Pessi Bangé Mouko. Mali a Pessi. Congo, les Américains, les Européens, Israël. Comment États-Unis a lobby? Programme du siècle, projet du siècle. Ochi Tshisekedi a signé la Chine. Il y a 150 milliards. Plus de relais la loi. Amérique a boy. Est-ce que alors, contrat wana, ils sont au boy. Fatima Alomea. Comment est-ce Amérique 150 milliards va débloquer 75 milliards pendant 2024 et 2028. 75 milliards 2028-2033. La Chine a le niveau. Si 2033, Fati Okozalawa. Comment vous pouvez signer un contrat? Pendant que nous avons voté, nous voté déjà dans M23. Et c'est Abou, comme on à l'Obiboy. Et c'est ceux qui vont bibiter et cause la bitumba. Sadek contre EAC Nakatia A. Mobilisons. Colombie, problème. Waboy, Oni, la ministre n'a pas de bazar, le ministre a et ça qui couille à opposition, qui va proposer pas force là, au IDPS n'a parti à CDR. Donc il fait et puis le gouvernement à comprendre le ministre intérieur général Kasso, les deux présidents, secrétaire général Kabouya, Jean Lissepou Sabasali, ma déclaration, par le livre Touana Baza Batouya IDPS, Batouya IDPS, oui, mais il y a qui va préparer et l'autre comment on a fait. On a compris sa opposition parce que Patouana, quand Luka est zika. Mais je laisse quand Luka fait, par le but au côté de la Makambote, mobilisons-nous derrière le commandant suprême, je dis et je vous remercie. Merci.